On a le but de le 8 dans le 9 juillet, le 8 juillet. Ah, on a Ségal, nous sommes allés à pour motiver Bino. Démobilisation dans la terre. Bisogno surtout dans la awa. Pour tout l'accès à Bangoke, Mboka Oyo, Bagaki Ali a bisoté, les bisous à Tofanda Awa. Mon côté à l'équipe Moninga, et mon côté au Banque Samoninga. Donc, en tant que marqué de militaire, ma passé ma ne veut pas y a Papa Guillaro. Ouais, bonjour, en tout cas, bandeko binomo bomoni. Toye awa liboso ya la Cigale. Toye kaka na message moko ya makasi. Bandeko tozala biso nyonso blog poto telemela bana o ya génération Fachi. Bango moko balobaki ke bango baza génération Fachi. Et puis mukolo nzembo wana yembango na Swahili. Eza Delka. Bakatela ki 10 ans de prison. Bauti ko alléger peine nango et commis 5 ans. Yende mutwaza vrai patriote yemba banzembo wana. Les jeunes là bazui même nzembo ba changeango rythme ba yeko yemba ona lingala basali biloko moko na génération Fachi po ba ya kobeta awa vendredi le 8 juillet. Bande koto wana mikolo ya otanga. Eloko ka tozo senga na bande kwa partout. Ya France, ya bamboka nyonso boza na France, Belgique, Hollande, Suisse, Norvège, Suède, Angleterre, Danemark, Luxembourg, bandeko de partout. Rendez-vous ezakaka moko awa na la Cigale awa le 8. Donc eza vendredi le 8 juillet. Bandeko tozala déjà place à partir ya ba 10h. Po balingi basala keba sala ba je moko ba ko banda ba 12h bakota. Donc tozala wato empêcher bato wana nyonso concert et kozalaka te et kotikala kozala te po mutakanga musique eza diaspora. Merci beaucoup bandeko. On est ensemble avec vous. Oui, peuple congolais, tozali awa devant Cigale pour contrer mouvement où ezali koya ya occupation donc na poto. Jeune wana ya même père mouvement populaire rwandais donc rwandais bazali kolinga baya kobeta awa Cigale bamikane kotaki donc autorisation ya site ezali tokoya awa déjà dès 10h pour empêcher eloko wana et puis tosenga pe demande d'annulation ya concert wana. Soki tolongwe awa tokokende pe na Zénith donc contre Moïse Mbiye bazali batu oyo bango parrain spirituel entre guillemets ya Félix Antoine Tshilombo. Donc alingi aya a défier biso na kata Paris yango wana tokokende pe to faire passer message. Donc yangai ya wabino kisabo la bien maman pepe mokozi pepe souverain yango wana donc toyo faire passer message to sengi na diaspora binonde bakonzi to sengi na diaspora mama papa koko bobimisa bana baya awa le 8 juillet à partir de 10h pour empêcher concert wana ya occupation bo moni ndenge mboka eza occupé. Rwanda lelo azali kolelake des escalades et salama. Président la bino protocolaire azoko koloba eloko bobuti. Donc monde entier za koloba. Na landa ki lobi na France 24 Sénat américain. Ba lobi ke ba soda rwandais bazali na kata Congo. Puis ambassadeur rwandais à l'écart qui va outiller ba question. Sénat américain. ONU et reconnaître que ba rwandais mutu bazali ko occuper Congo. Mais résolution na été. Donc on a bossé. Donc ezali koya. Donc bandeko na ngai c'est un travail soki to lâcher loko na momoyo c'est pas bon. Et bandeko na biso na est ba yé corps à corps na frontière. Ba uti ko buma soda moko kuna soda à côté li bango kuna la population corps à corps. Ba okokate ba rone ba faible ba komi kolela. Donc comment expliquer biso mboka munene boye na peuple oyo baza ba gangster belé ba tia biso à genoux non. Trop c'est trop d'autres ko tikate to ko lembate to ko pousser bango jusqu'au bout ba komi ko senga des escalades et bango mutu donc ba bloquer mboka na biso il faut ko benga na Félix il faut ko benga na donc Hippolyte Kanambe ko benga na ba Roubé wa tout le monde faut benga na bango
donc biso na libanda awa toza kosala oyo esengeli tosala, on est ensemble bandeko bazali kobunda na bosolo na Congo tomoni ba preuve eningisi mokili partout baza koloba yango na États-Unis donc Congrès américain. Voilà donc autre avec mais bandeko maître bola uti koloba aza juriste na biso peuple mokonzi tout ce qui est ba démarche administrative tout ezareka pas naé asi a kotisilia tozana autorisation tout ya kotelemela ko bloquer concert oyo banduku yango ya Beni banduku yango ya Bukavu banduku yango ya Kindu banduku yango ya Ituri en tout cas na bapiki accent sana na détermination yenu ya Goma tunaona kama c'est vrai moko ba patriote unakata la domination ya ba Rwandais juu ya nchi yetu. C'est pourquoi tunalomba banduku yangu yote ya Baswahili benye munakuwa pa Paris mushikale kwa manyumba munaona koma banduku yetu biko determiner biko nenda tina ku frontière juu ya kuonesha Banyarwanda ke abana na nguvu ya kutupika sie kama bana mudomine Chilombo na banduku yake ce n'est pas dire que banezi kudominer peuple congolais yote non bandeko nazolo baboyo bino moko bomoni peuple na biso koma la kisike message ya diaspora c'est commis tosenga peuple na biso alamu bomoni ke peuple na biso akomi premier okati na Rwanda mais biso diaspora bamona ke biso tobandi kobina biso bakolo révolution biso batoto pusaki bango babima lelo bamona ke biso tokoti kobina peuple zaïrois bozala fier na musala o bandeko la biso ya Beni bauti kosala ya Goma bandeko la biso ya Bukavu balaki ya Uvira balaki sike baza prêt diaspora bokota na kati ya ma manipulation teke musique non musique awa eza distraction peuple na biso asi ambi komba na biso to appuyer bango na moni oto ko beta wa le 8 et ko boma concert à l'ENEF et ko la musa batu na Kinshasa ndeko nanga soko olingi batu babima il faut boya to beta ni le 8 ans il faut ko beta bana impair réglementaire nenge sengeli de façon KO debout de façon Kinshasa ko yamba le 30 juin bana Kinshasa concert on a bokende yango te eza concert ezalaki nano ya réconciliation ya Wenge et l'on voit la réconciliation à Wenge et comme ils ont pour soutenir un père et une armée FRDC mais ceux qui ont pour soutenir FRDC bon ils sont bons à production bon père ça va armée aussi bon gubi mambongo après bon ya ko sakana batoke soutien FRDC depuis quand bozaki na le concert à réconciliation bino bo stressé que boko sakana bato yango tolobi bana Kinshasa concert wana eza la même date où mabanga ekotambola na kati ya stade wana mabanga vraiment mais eloko tozo continuer ko ba fierté mingi na bana est bande ko ba kinois boye baté est c'est telemi botala nyonso ezoleka na Congo politicien mo bazolo baté Kagame a défié biso na ba moyen tout Congolais mo bazolo baté siko ba mona biso bato to tia Kagame a genou awa libanda ba mona ke biso toke kobina ngo biso tolobi concert ko beta té le 8 juillet le 9 juillet na Zénith le 8 awa na Sigal bande ko boya ebelé bon ça l'influencer na bato biso to moni concert na ezana impact ezana impact parce que ezana misala ba Rwandais bino moko bomoni ke ba jibe na ba wera comment bazo tinga ma concert beta ça veut dire il y a quelque chose derrière des concerts beta alors que ezam wengete ezam wengete mutu awa beta mais wenge ba comme ko jouer ngo puisque wenge eza soki yango eleki wenge ko ya et wenge ye distraction alors wenge déjà to yisi bango déjà ba rassemblement to zana ngo do massacre esama na stade wana donc bana beaucoup yukota concert wana te tata mama vanisa bana na ndako puisque mubulu ekobima na concert wana nazo bakisaka oyo bana kini osala ndenge bana Goma basali omone babandi ko attaquer dans ba frontière partout bino tout botelema bokota na manipulation ya Félix Tshisekedi gare à vous les gens de l'IDPS bino bato IDPS parce que vous bozotiamo ba communicateur na bino ya mike ya gauche à droite pour manipuler les gens bolibo manipuler peuple na ndenge ke peuple abunda bitumba oyo pour la fachi non pour na Félix Limbondo te Limbondo est complice dans cette histoire Félix Limbondo ye azali parmi ba architecte ya makambo oyo na ba dili wana basali biso toza ko bunda na bino bana kini na bana Congo mobimba ndenge boza ko bunda toza bunda bitumba ya révolution ya libération totale ya mboka oyo ezali te pona ko libérer mboka pona fachi azala na pouvoir to komi pene ba signor to komi pene ezate ke Limbondo Félix azala na pouvoir ba komi ko manipuler bino na bata mike ba communicateur mike pona ke bosala mobulu to benga na bato wana to benga na Rwandais baza bino te bonangana eza libéré non ba komi na Ruchuru ba komi na Ruchuru ça veut dire bonangana komi na maboko na bango Ruchuru président ya Kenya aza kosenga ce qui est grave que Ituri Sud Kivu Nord Kivu est comme un terrain moko naître
Ça veut dire armée na biso ozali sukuna te, gouvernement na biso contrôler sur espace wana te, banani balingi ba contrôler ngo armée ougandaise, burundaise, kenyane. Ça c'est quoi ça? Bande ko. Boya le 8, ah il faut to frapper un père. Voilà. Faut to frapper un père, les neuf ko boya la bino. Boya ebele bande ko langai, zamba pambola bino. Ah boya pe lokola mibali. Boya lokola mibali. Les autres continuer. Bande ko boya lokola mibali, papa a rompé alo. Ouais, bande ko na sir bino moko bomoni. La cigale yangoyo toye awa poto passer message. La cigale et la fourmi. Bande ko en tout cas boya ebele rendez-vous moko kaka wa le 8. Boya ebele soki to lalisi le 8. C'est que les 9 ils ont déjà gagné d'avance. Ouais. Donc bande ko to continuer ko tinda ba mail, to benga ba préfecture, to benga na ba palais de l'Élysée, to benga partout. Les appels ba machine auto utiliser pour la Lisabagwana, c'est surtout la préfecture. Na deuxième numéro et baki samaki. Donc yango wana bandeko to benga en tout cas belé, mais rendez-vous bandeko nyonso problème est tes place moko bien ce qui to est en espace. Donc boya bandeko tu as na besoin boya. Ingeta ndeko na biso John que son âme repose en paix. Yewananda za héros à parvenir pour franchir l'île à côté na Rwanda. Par